na sengi na bino nyonso tu bulingaka femme et homme isobe le roi du rire oyo nyonso pene ayukaka nga po balobi bafana kwiti ya solo bayukaka article na bango stade na bango kodeme na bango oyo nga mpe lukuwa buyukaka nga na sengi na biso tosabone biso nyonso na chaîne YouTube Bref na Lingala Français na Lingala babalani Bref na Lingala saoni na babo na keke sabone bolo bon s'abonner on lingaka vraiment décor au décor à salaka et c'est pelisaka yi cadeau ko ki opesa nga koleka chaîne obo été s'abonner pour voir ba notification alors na sengi na bino nyonso tu bulingaka femme et homme isobe le roi du rire oyo nyonso pene ayukaka nga po balobi bafana kwiti ya solo bayukaka article na bango stade na bango kodeme na bango oyo nga mpe lukuwa buyukaka nga na sengi na biso tosabone biso nyonso na chaîne YouTube Bref na Lingala Bref na Lingala va passer par là va passer par là bosaone bref na Lingala bref na Lingala ya chaîne ya makambo be saone kobuka te au moins makambo be na kati nini bref na Lingala français na Lingala babalani bref na Lingala saone misozo dodo zebeda biso saone lai osepe oza hésiter bref na Lingala place bozabo mituni bref na Lingala eza nini ezali première émotion oyo ezali kovaloriser langue na biso nationale oyo ezali kovaloriser Lingala na biso en tout cas Lingala na biso lelo itekami partout na monde entier na mundele aza koloba Lingala mokolo wana nabengi Messi nabengi Cristiano natuni ye kaka likambo moko message mpe nanga katuna ngai te tuna Ronaldo message alobi Lingala nabengi Ronaldo alobi non wana eza makambo ya Messi donc Lingala ekoti déjà partout site internet to tobengi chaîne YouTube importance ya bref na Lingala eza nini tozo se communiquer biso na bino taba indien bavaloriza minoko na bango ya biso ndeko mpo avandi ya raisonne alobi nakovalorize minoko na nga mais mwene ntongo na bisika nyonso eza te mpo bandeko mosusu baokomprendre makambo te tosala ya biso chaîne bref na Lingala awa ozala paster yaka kose communiquer na bonzambe na munoko na yo oyo bena paster azoparla langue mais esone na Lingala artiste et comédien yaka osala biloko no ya kitoko me na Lingala moto aseki me na Lingala omo prophète yaka koprophétiser me na Lingala odie m'a montré non zambala kisinga ça sonne bien na Lingala on a ça l'entreprise na nga mona teka biloko lingi promotion yaka atoselo yango na Lingala pourquoi tolobi bref na Lingala parce que nyonso eleka eza na monoko mosusu te tozalaka nzinga Lingala alors to soutenir ba initiative ya bien to mpe ba projet malamu moko ya ba projet ekoki kotombola culture na biso eza lokwa chaîne bref na Lingala bon s'abonner oyo alingaka vraiment décor oyo décor asalaka esepelisaka ye cadeau okoki opesa nga koleka chaîne oboye te s'abonner mpo ozwa ba notification malembe tozala na chaîne oyo ezo correspondre na culture ya mboka na biso papa mama ndeko so s'abonner ate wa motema mabe totala so eza yo te noko nendoki abonnez-vous massivement na
bref lingala. Yaya, awa bref, awa lingala. C'est que c'est une vie, bref na lingala. Bana pote monde entier, kanga mobimba Afrique bisidi, États-Unis Amérique, monde entier, chaîne eza moko ya YouTube ya munene, bref na lingala. Okotala ba information, ba journaliste, ba musicien na ba ya kilobi na misiso bakati tika na évité. C'est que s'abonner, okomona biso nyonso bacomédien toza. Mpona nga bobo, nakeke s'abonner bomeyo. Sabonaka na anglais, cash timini faigiste, sabonis ne faigiste, massive ne baist. Yango wana Suzy Mwenda arubi yepe autika te auzala la seule journaliste oyo ya yambo aza kuvaloriser lingala na biso na émotion na ye oyo tubanorenda biso te na chaîne ya YouTube bref na lingala. Ah, nyonso alingaka lingala alanda toujours bref na lingala mingi aloba te na bimwe